mokilo pina banga mokilo on mabe bakala sa nino bakala bomi nani bakala zala na droit ya koloba te bakali o amona passe na musala oyo bakali a construit sa carrière na lokola journaliste. Est-ce que journaliste a la droit ou ça la analyste? Mais c'est ça que moi j'ai fait. Famille Mama B. Karina Salini. Ce qu'on est à Zobenga à Zobondela. Bito Bozana ye. Et fait ce coup Sabino. Et fait ça la mino Jekizengi. Partout à Zotambola. Rêve nega Karim. Problème est en Karim Taboui. Na minute Karim a rose au téléphone et vieux ça pia gambang. Il va go pumwe. Mbang. Karim pena sur téléphone na yé. Allô, vie oza wapi. Na sawa na nemas. Sikoyo. Et vient au pumbwele tala. Ce que banane bantiga na so. Binot. Ce que Karina au sala monde était. Problème est ande que Karina au sala ngote. Tina ndenge et vient au sala nyoso wana. Ils a passi ya bolingo. Et moutoua, soit ça tendait que no baboya et comme ça du sala. Et ça passe à bolingo. Et via linga Karine ti le lolo kola kufa. Mais Karine de sous-souté. Karine a qui maman bazaka. A tout la camarade nangai. Poli solonga qui na yo kaka. A tout nana. Pour ce Karine a comment moi c'est Kim, ils ont vraiment difficile à zone en vie. Ah, voilà pena ya libela. J'ai mon bala pour mengo boy. Hakim mutambo mutasoma ma plus à 30 000. À 20 000. Ah. Ça m'a passé. Ça m'a passé. Et ça vraiment m'a passé. Hakim pensa Hakim azimo si malamu on dit Karim babo et bi Karim te asa parmi ba rare basi o ba la fidèle soit ça na mobali na ça na mobali na yo li kamuni na mo bo infidélité to na nzoto o lingo gérer 4 mibali 5 mibali o mi mona neto za danger mokila moya yo Karin soit na mobali na ye azalaka na mobali na ye pour mona Karin tanga lagi na evio bakangi Karin na mobali mambo ya rien vi na enda kuna mobali na ye bomoni ne evio akomaki te evio akomaki santé fanda ki o santé ba ki non Karin azo vani sa mobali na ye femme au foyer. Karina yeba qui ko protéger Evie. Evie tala les loyo. Maison blanche na yo to ngwa no gérer. Tala tango kota ina nda kwa Karine pour la première fois ndeko ganga ki. Ce que moi ça bo rater na. Et c'est là, il y a ba chance musu se ya kamba na moko. Ce que tando rater pe anda kwa boy. Ozofana na kiti zo denisa yo pour ça ya ko télématé. Pour so milali la kana kiti yango musunyeleki. Ba kiti na ba 15 000 na ba 10 000 wana. Atayo moko yaya. Au père de moi sa boy. Hein? Hakim le loiseau donda na ye. Hakim azo donda. Et puis na sola ina bata suisse tout bas la d'accord ya relation à Karina Hakim. Bata suisse tout ba no ba ina ngai. Babi bakali biso na suisse to la Karina et nani na Hakim Makasi. Couple là-bas.
Karine abeta Versace, Akima beta Versace, ou Akima beta Louis Vuitton. Eh, nous sommes sakana. Donc, du coup, tout ce qui nous dit, maman B. Tout ce qui nous dit, maman B, wana pinana loban avec toute dernière énergie. Boko loba, boko lembe, nga bakali, camarade ya Karine. Na lingite na camarade nanga. Waki buzo katanda, bakali openza. Bakali penza didi. Nazo tela ba paso to mona na Kinshasa o sala musala oyo. Yo ye na okaboye. Uzano chroniquiste. Ngo kotsa ki mutema be poani. Poani ki mutema be bon. Poani. Kafeza Karine. Depuis no kutu bozo sangana. Bozo la analyse contre Karine. Menga na naganga moko. Bato bazo matana baba chroniquiste. Basana ba ba fan et bazo finga mutu te bazo défendre mutu o balingaka meta na ba live musunde ba finga mawa tant ce que vous finga maman Karine a mérité respecter bazo mérité respect net Karine au sens ba live te mikolo bon monde ba finga été na monde ba télémité pour loba monsieur Bakala fongoli live o bakalo pe akoma zoba bakali pe ati okomi mukala Karine bimala makambo toki wapi tozo kende wapi à ta place ba oboma mutu nza masala ka en sorte que mutu moka bima pour protéger motema abe bongo pona nini tono sola ba réunion tono sola ba belle conférence tono tonga Karine tono tonga e bomona na milongoli na lo ba to bandaki menangati to bando tonga Karine est-ce que vous kotonga za bien angaye yo bak wa bozo silika bakalo pero kamsa komi nanyo yo ba yo to yela Ngaye Evi Kobondi les ate Evi complot na fait ketina suka complot baki ana fuba ino beta Karine asala kota isolé te fait ketina suka complot fait ça la makaka bien sûr banda y projet achevé à achevé tena yango eloko biso tozela yango wana namatisa bato bopesa bavi na bino mpona sujet oyo on va pas lâcher l'affaire. J'ai soutenu Karine Mukonzi à 100%. J'ai soutenu ma fille, Arieta, à 100%. Parce que tout le monde crucifié, tout le monde monté. Et si tout le monde a moissé, on doit la protéger. Et moi, je suis déterminé à le faire. T'apporter les lives tout comme on a 1 million. Merci à vous. Amatsabatou. Bonsoir, bonsoir Bakali. Bonsoir maman Chouchou. Bonsoir maman Chouchou. Choucha. Noko ya Arieta. Oui, ngaye. Choucha lumière, Angola. Ok. Noko Arieta, marambozo sala nga na sepe nanga. Ma penza, je te félicite, oncle Arieta. En tout cas,
ko paniquer loko te bazane loko ko salote bazolinga ko menacer yo po obimisa ba vérité te bolingo yo lakisi Karine ata lelo bobebani na Karine toko tikala ko loba mabe na yo te toko tikala ko finga yo te olakisi bolingo wana envers Karine. En tout cas non Bakali, que Dieu vous bénisse. Biso pena na Angola to soutenir yo noko ya rieta na biso kende liboso mutako sala Karine mabako zala te akozala te po ba nzambe te mobali aza mabe mobali papa evi ayebe loko ni ya ki koluka na via Karine parce que nyonso oyo ya yoka po na Karine. Pourquoi babandi ko finga Karine lelo te babanda ko finga Karine kala mais papa evi ayaki pourquoi Andinia sang sa famille d'abord pour baba la Karine poani. Lelo alo ba Karine mutu mabe. Lelo atinda ba sa la Karine mabe. Iye moko ko kufa la banda ko yake na ko kota. Na baso yake na ko lala. Iye moko ba ko bambole penan zete na mutu a kufa. Karine a kufa te. Karine a ko bala ko mona sudi bale ko leka ya ye fois ba fois. Ba o ba lu ke cheka Karine ba kuka Karine te. Ba kokoka Karine te ye papa evi kale son pété. Toko lembate toko finga yeti na suka za loko sa Karine te. Na landi nga moko lelo live alo bakali ko kota te wana za bazo menacer yo loko ezate. Ko banga te bakali zala ndengo zali. Ko banga ka batu te banga nzambe. O yozo sala oyebi nini nzamba bongiselo liboso te. Babadi ko menacer bazo menacer pour lobate babi soko meki bako take moi sino tondimi muto take moi sino azate pour population vani na la Chine population vani pa bango te la Chine se tomboli likambo tombola raza Chine peso epesi code 16 et leur esi beza na ngote et leur moko ezate ko banga te pona moi sina ngande bako matise ezate il s'agit ya ko loba pona Karine yaya loba nyonso ezoleka toyeba kite noko national soki yo ya kite noko ya rieta tonga toyeba te yaya yango nzambe nanga apambolo bakali ye moko pe kuna avoué abi bakali aloba na nganga na problème a Karine te nga pena na problème te soki nga lelo yo alobi penza bien penza magozaki na bango ozaki na problème a Karine te balobi yango bango moko nzamba pambola yo apambola obiso na Angola toza sima na yo toza sima ya Karine toza pe sima ya mboka Revinyo ata ba fingie tozaka na ye. Merci beaucoup maman Choucha Lumière. Merci, bonne soirée à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maman Compresseur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Prince Bakali, Lekiayaya, attaché de presse. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, au Monia, les gens sont en train de te critiquer aux Mukanda, mais au Monia le rozo sala, Namato Yanzambe, Ebeta Lokola Kaki. Tu es en train de sauver une sœur ou peut-être complot moroboye, eux bandai kusalama dans le noir. Quand des balobara place Moutakoufaka, Moutazanga ate. Tu es sorti. Bakali, comment on a attitude na yo? Tu parles avec ton cœur, avec sincérité. Ngai, tant ba débat et salamaki, tant au changeant qui n'a aucun, c'est normal. Erwan, il fallait qu'il y ait bongo. Mais, et là, on a nous, on a live à Karine. Karine ne te calculait pas beaucoup. Abandaki beaucoup plus qu'on s'attaquait dans ma pengo. Tu vois un peu, donc sentir que on est vraiment a besoin de ça la rando na ba qualité. Mais circonstances et ça la qui n'est a démarré mais n'est a yate. Parce que eloko moko boy réticence moko et bande kozala. Au moni batumisu se belé bakabwana on a le groupe. Les milliers influencent aussi le comportement. Mais Vawana et les Kakibongo, c'est pas grave. C'est la famille. Mon frère, bisoto toi na poto toi na France. Au monye lokozo sala lelo 27 septembre 2025. Tamsu yo buka ngote même tes enfants bakubuka yango. Lelo peut-être tout le monde a bakal. Pourquoi Bakali est sorti? Pourquoi kaka na moment oyo? Au moni jour à liboso sala ka live ya neutralité. Oyebi profil onga na mataka.
nazalaka tellement choqué nayebi te nazalaki na esengo moko boye neti mawa neti esengo ngabi enfin Bakali est revenu à la raison. Non, c'est ça un homme mon frère nazoyebi so na motema nanga mobimba. Moi j'aime Karine baboma na bango yete ambonge oyo bandi nango lelo te mais eloko yo zo sala même à ta 5e génération sera béni. C'est-à-dire que complot moko boye elingaki esala mapona mutu moko boye. Mais ezana Joseph moko boye. Comprends un peu. Na mito zo kwa Joseph nanda kwa Potiphar. Obimi pona ko sauver âme. Âme ataya mutu moko so eza sauver. Et pas nzambe comptera comme des milliers. Na bakambe bela kolobate général Azana peut-être à compléter. Bakali reste sereine. Muta lengi sauter. O mukanda o mwasi o soki pe nini to zakunate. Muta ko beti so na Belgique ate muta ko simba ta cheveux na yo ate. Nyonso wana e ba maya moto. Alors Karine c'est ta sœur. Karine c'est ton ami. Bouti musika. Marambo bazo sala. Peut-être baye internet na 2020. Ba tuna moura. Kota uta ne vie. Ba tuna moura lo basala vidéo Bon baye bi éviter. Muto aningi sara biso mi chopo pona Evie zalara moura. Mais to suka wapi. Mais Evie est en train de l'air manipuler. Likambu oyoyo un jour toko yoka la véracité de la chose. On est là, on regarde les archives. En tout cas, Bakali, merci beaucoup. Au moment où on Bakali a déçu, déçu, tu parles avec ton cœur. Et ça, au sala qui ont pona yote. Et ça là qui va mon kobo. Mais c'est pas grave. Moi, je te comprends. Reste tel que tu es un homme. Bats-toi et Simba. Mukanda yaya, c'est le cadet des soucis na poto. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci maman compresseur, bonne soirée à toi, merci c'est gentil. Général Mboka Revino, bonsoir. Bonsoir Prince Bakali, l'homme du moment. Bonsoir. Le Prince Bakali. Moutaï biba M23 nyoso makolo. Place Maché Vandi. Nabi Boy Bakali. D'abord merci. Yo momo mana yo ndngo chaki mukinza ya mafisa obenga Tanya. Abonde la Tanya ba pikisa Karine amema na l'état. Chine. Na osinga na ba chinois bo matisa numéro ya la police. Chinois nyonso fozana ngoko lundi toko satu evi yo okokende ko samba na Karine. Polo kwa Karine banda ko vanda aotala. Karine alobaka te bomoni ezoba. Oko sali ba makambu na okuna ba complot bini complot échoué. Omoni moyen te moni ke ba chinois ba telemi Karine on sala ba procuration. Oko kito bokende ko senga famille Karine ba sola na Karine. Numéro ya la police ya ngwana merci keke de Dieu matisa ngo chinois bo matisa. Sala capture chinois no sala capture d'écran. Lobby lundi tanga na opelisa te lobby dimanche lundi tanga na opelisa live donc ko tuna chinois ni ya bela et puis biso to côté na distraction ti mafinga bakalito mais ça na biso bafinga biso ti muta finga maka na bafani ya Karine ta finga maluko anga zate batu ba ebi bien que mboka wana ama tata mboka linga ba jeter moi pour protéger Karine na linga ba jeter so na mono client na ko benga no pemini ya Karine parce que Karine avanda na batu nyoso na mutema malamu batunde babalukela ki baotala bamona ka ana lume ana lampada ana ba fan ça fait mal po ba onto basala ba cagnotte loko te bimaka mais na auto démontrer bino la Chine to banda cagnotte lundi cagnotte pour na avocat et boyebi ngani na kendaka na bino to na transparence ba o ba ko chamongo bokomona so bolingi te to koma kombo bino to koma pe kombo na bino mais ndé tozo solana avocat ndenge dossier zo la monter ndenge dossier zo kende ko za la déposer ndenge to mema na tribunal to za na transparence na bino tozo banda cagnotte ya la Chine nazadi ana $2000 ya mukuka moko $2000 a sacrifier mbongo na ye ya moi pour la Karine a tché à $2000 une seule personne si qu'on tant na ko banda ke na besoin ya 100 chinois ba cha 50 nana besoin 50 chinois ba cha 100 bobi nenga na kindaka na muti poto binisa ba montant wana
toko bimisa ba montant, toko engager avocat olandi la dossier au tina tribunal. Yo okokende ko samba na Karine Evi. Okokende ko samba na Karine. Boyebi pe ba chinois bien. Parce que quand on a lobby, on a besoin de 100 chinois pour 50 € par personne. Boyebi, na ko 50 € kasi ko la Chine démonstration. Botombola. Nani akoko 50 botombolela ngana mona bino siko to la kisabango ke oyo biso. Siko yo botombolela ngai. Ozana yo soko koko 50 na minute pour na avocat matisse na ngati na pola. Tout ya bango somo siko. Pour na sabino que nous ne sommes pas en train de blaguer. Karina Koko vanda 20 nebo bakebiso pour la procuration. Tozana procuration. Nani akoko 50 na minute so na bi 100 chinois bo 50. Na ko pesa siko. On a la sabino que c'est pas l'argent on manque. Na minute au bakali na zuida 2000 ya chinoise ka moko. Boyebi nenga sala ka bakani otiti. Na kosangisa PayPal na kokoma ba kombo. Toko tata 20 000 to bimisa Karina ozwa avocat. Yo okokende ko samba na Karina tribunal. Tika obenga tanya mokonzi a camarade na yote. Poto makambo bo vanda ki ma famille ba vanda ba bebo chana se. Yo moko ok pa bazozo kopesa bango matière parce que tu n'as rien à faire. Parce que un moko zara non elo comme ça la ti. We will teach you a lesson. Et puis la mona taba 12 personnes ngai. Ba ko pesa, bakali bo pesa. Et puis ti na ozo ba mbongo wana na kwa ko sala ngo liboso ya mukili mobimba. Ti to okangisa ba mbongo na okende ka 100 chinois bo pesa 50 chinois bo pesa 100 200 bo pesa boyebi ba chinois ba ko chambongo puis boyebi ke ba ko cha. So ezaka pona avocat likambo esi la to meme na tribunal ba chinois ba ko cha pour que to vanda pekinya. Bakali batu balobi baza ba star bo sala peki star on na ba kombo na bineti. Peki star faut za na komba muninga. Est-ce que Kistar, il faut ezala na komba muninga? Bo vandi saka ondi soki Karina pente ba elie. Karina sali bo ba elie. Mais bo za ba start. Bo lobe bo sala kana makambo na ba kombo na bino bo zoka ba view na ba kombo na bino cette fois-ci. Bo peki sabino kombo ya Karina. Oze nemi ya Karina ko tanga ka kombo nete. Ko mentionner ka ete. Sala ba contenu na yo na kombo na yo. Sala ba contenu na ona kombo na yo na kombo lisu ya Karine te. Ba chino ba révolté. Matisse la ngai bon matisse la ngai numéro ya la police. Bino biso lundi photo il faut la police ba benga pe na ba Karine yaka Evi yaka dossier e kendi. Kuna Général, je ne peux pas c'est ça peut na mona ba to PayPal. Na osala ngo ati o eza plateforme ya bakali. Osala ngo pa na ye, osala ngo pa na nga. Bo s'inquiéter te. Soki na sala pa na ngati na ko fongo la plateforme ya Karine ye moko boyebi ke nazaka na droit. Na YouTube Karine na droit, na ba TikTok ne nyoso mibale. So na besoin ko tondisa plein 3000 personnes, 3000 chinois na fongo la plateforme à Karine. Parce que c'est pour elle on s'élève. Que toutes les femmes au ba subizaka, au ba subir ba harcèlement ya mibali, levez-vous pour Karine. Levez-vous pour Karine. Ah mais maintenant tata ya moi na tribunal nan. Comme ça to que non na tribunal à partir ya tribunal ba pesa yo 500 mètres ce qui 100 mètres ou pour ça na supprimer la Karine. Mati c'est la ngai numéro ya la police. Pour eux Suisse bakali. Si ba obenga la police a convoqué Evi, la police a convoqué Karine. Karine est prête ya kokende na famille na yeba kendotike na Suisse. Karine est prête ya ko déplacer. Il y a aucun des Suisse, elle est prête. Donc, c'est-à-dire, puisque Karine est prête, la Chine doit être prête. Financièrement, mentalement, physiquement. Karine, on quitte ba fan. Donc, on démontrer qu'elle est la seule à avoir de fans. On quitte bana membre, on quitte délégation, ba maman autorité. On quitte ba chinois sur la Suisse, ba bimakuna, ba témoin. Tant Karine, on comparaître na tata ya moi na yi. Aux alliés, mon côté. Elle n'est pas seule, je vous dis. Karine n'est pas seule. Akobima kuna ozaye monta kobima tana 50 personnes. Boye ba ngoto ko sala organisation bien. Ba mama ya Suisse o botindelenga ba numéro na bino ke boza prête ko kendo témoigner. Ba plus de 20 nzamba pambola bino. Na ko yebisa bino jour nini oyo soto jui avocat likamwe matina niveau tribunal to ko pesa bino date nini o Karine okendo samba na Evi boko kende ko accompagner Karine na tribunal. OK yé mon côté. Elle sera avec sa famille, elle sera avec ses fans. Bana membre ba kozala ba maman autorité à Suisse ba kozala okende mon côté tokola ki sabino que vous n'avez pas de fans. Karine a de fans,
Eh, pour bafani babatoza ba témoin oculaire, il y a ba harcèlement ou recevoir na réseaux sociaux. Ngana mona, ngana bengaka. Comment na réseaux sociaux yango na participer kana ba live. Ba komona ba preuve ko bima wana. Yo evi mu kinza. Tika ko benga tanya mokonji ako répondre yo ti. Yo ba na ko bongisa mbongo ya avocat. Tu as dit que tu gagnes très bien ta vie, n'est-ce pas? Bongisa mbongo ya avocat. Yo ozo ke ko samba na Karine na tribunal na Suisse. Boko samba. Et puis, si c'est qu'on cate la pension alimentaire, il y a moi là. Au gramme dans lobby. Et on va vous démontrer que Karine Aza congolaise, à cause de la victime, t'es au sang et laquelle nous qui jamais, 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 on ne va pas permettre ça. Na sepeli na ba no konoso ba télémaki tonton belge que le Seigneur te bénisse. Papa na biso o ya nino na monaki o papa na biso o na se papa pe zamba pambola bino. Tokoko tikate Karina kufa na miso mukili babwe Karina zo kufa. Karine s'est fait harceler, ça va faire des années. Juste cas pour un succès, azana ba fan jalousie. Le quoi bolingi que tout ça la démonstration ba fan. Tout ça la démonstration ba fan ba chinois ba ochak cagnotte. Non ça on li so mukili bali boso na bino. Bon moi ndé ba chinois ba ochambongo. Bon moi ndé li ke na tribunal to ko landela o ana chose to zata ba 6 mois ta ba 7 mois ta ba 8 mois. To ndaka ko tuna mami tribunal ba lobby ni tribunal ba lobby bo. On est en matière ya 8 mois. Le quoi bino bolinga te zabu toke na ngo ebi prépare-toi dois avocat parce qu'il y a un que la Chine est préparé plus de $25,000 dans la Karine avocat budget na biso ya loi. Moi je te dis et je vais vous démontrer que Karine ana ba fano ba ko sangisele mbongo so il comme 30,000 so il comme 40,000 kaka po afuta avocat dossier o e matati. Prépare-toi où tu es. Et puis bon, la démonstration on va déjà partir à lundi. Lundi les chinois ko benga ndeti mboma. Yo ba ko benga yo classe oza. Ba ko ebiso yakana no yako sola na biso elo ni les leta. Tango ko kele ko ta plainte na yo o Karine ko plainte a ko porter yo na tribunal. Comme ça yo ko expliquer tribunal ba bêtise yo ça na réseaux sociaux na mboma. Merci beaucoup Lokoba. En tout cas, merci beaucoup général. Très belle intervention. Merci. La Jumelle, bonsoir. Bakachou, bonsoir Bakachou. Bonsoir maman. Nangana lobelo komoko oyebi ba congolais bana ba audace moko neti ya kindoki. Premièrement là banana la c'est à la chou. Likambo yo eza tous on le quoi matière, selon bango. Ozana droit loba ndie pas na droit ko loba. C'est à la chou azoko bima lokwa et puis ngalo na comprendre ba M23 ba luka ki leadership. Yesko ane on daki mama kimpi ane o yenda nga bima lokwa ye moto gâcher leader ba M23. Et puis jour on a bit à lèvre ba daki soki evia mati tanga o dénigrer mami ale bango nyoso ba putu ba ndisko ko mata ba seka ba sala fête. Sauf que ma fille, si tu ne te gères bongo, na époque bongo, nous avons fou, mais si tu ne te gères ngo. A qui parle de ma kamususu, nanza ma Karine a bouleversé ma kambu et vers koloba, a qui de ma kamususu. Pour la koloba ke, c'est à la chou, à chaque façon bandi live aux akaka, bakali bima ma kambu, bakali ma kambu po yondo zanakati, yo zanani nakati ma kambu. Et puis histoire au niveau comme ça sur ma cambote que ya ba rendre ba ser la chuna ba mama kimpe comme ce ma cambuya maman ya moi na papa ya moi Zela maman Zela pardon bato ba osenganga PayPal mais ça ma Karine nga eza mamnanga te eza mamnanga te s'il vous plaît na ebite PayPal nga mambona te bana mamba Karine nga na osaga live na osaga live tout ça c'est tout continuez maman s'il vous plaît. Voilà. Tu azotinda bakali bima ya makambo po bakali bima yondo tika na kati yo zanani o eza suma mama tete ko mama papa ya mwana na mama ya mwana ba na tribunal evi o mona ba mama kimpe bakendaka na procès a Kofi libanda ko témoigner biso pe to ya bongo ko kosa ko po bo somela nga ji na merci ko ya na ebite basala commentaire PayPal te na ebite jour à procès na bino tokoya na libanda na ebiso po yo ba M23 ba olanda na bango yote bango basuka kana ba live ba yaka sur place te au moins te mama kimpi tanga yaka Belgique yaka ye moko mutaka accompagner te mais biso ba chinois to yaka et vi yo lokoza maele mukelo ko ba utilisaka yo ko ba na Karine tina suka yo boko samba na Karine
boko tiozo benga tanya na oluka bacho yo bakotie na sete Karine ando ebisa batu evi apesa bazozo mate batu banondi mate et puis yo Chantal Bola bana ba guerre na YouTube so na Facebook toyebi ke yo ndezaki illettré na batu nyonso bandoko fingo ka illettré otanga ba commentaire te ata bazo fingo otanga te lelo yo comme na monopole benga pa bourrique est-ce que yo syndication bourrique no yebi yango to ezaka slogan moko mikolo mikolo to yo kaka nde bana ba wesh ba yaka otala bana no ba oloba mo bourrique yo po landi ko mika bourrique so ba tu tio sala ba live ba fingo no ba commenter au mona raté lo ba modérateur no faut ba bloquer ba tu ba fingo po yo moko zo mona te Karine sala live atanga ba commenter yo chanta so sala live otanga ba commenter po Karine kutaza so tuna ba chinois likambo boko melanga na wana mutango ko mona nani so ba komi mona tangi pe yo chanta so tanga commenter ata ya 2 secondes et vibiso kuna minute ko mika yo na Karine boki okena Karine tina suka yo to yo tema libanda tribunal ala yo bako to kotema libanda nde bato bako tema na makamba kofi yo pe to salo bongo parce que yo bino bolo babo ke porter Karine plainte baba bazo babo yo porter ko kaza mukanda ta zo ata mukanda azo pena mukanda obno bo sala ndela semna ke bolingi ete bolinga kete po so ba tuneti yo so ba tunyo na dossier evi yo ça la relation na evi olobanini po boza bande côté boye banité oye comme ba mona na mitakala ba bota dossier le commission na niveau na muto so na mino so azate muto sa ba débat mino azate biso to mika na evi biso kana evi do biso na cauchemar na biso evi pena ko akomi lilingi na biso to kombe lilingi ya evi place so za na biso evi to memoti na suka to conseil lo cagnotte na ya mbongo ko kana vertige jour ngo ya procès ngo poto za dans la programme nyonso to ko ya libanda ya tribunal na ya Suisse wana oko ka vertige po muta so se ba levi mkolaza munoro mpukwana ye mona ke na ko signer chaque jour ba pomme dans l'état a ke na ta poste à police mo te chazo ko sana na ke ko porter plainte yo mama kipo yo ser la choque porter plainte mukandeza pa botolo mukandoza okoma sans papier ndozana ozana na pomme na l'état ke na ko signer ba luka ko na ba problème déjà yo ok na poste à police ata morte ba lève do sala na o ko to ko lobate po benga ka evi apa mozo ko kate donc loba po to tingala pe baninga ya mama ozoyoka Maman chite pour nous avoir tout s'il vous plaît. Evi yo ndependa ko yo Karine ko suki so penda yo ko la pa mnonde so so la parase to ko la ki so penda ke non o sala ba bêtise no ya c nda bimiso na poisa tio moko yo ko bima o yo ko mata na live to ko la ki so penza. Merci beaucoup. Merci maman. Merci Toza Kinshasa Kitoko, bonsoir. Kinshasa Kitoko, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir Noko. Oui, Tozo Kao maman. Ngana lo babo Noko, merci d'abord Nathan Ozozwa, Nongozo ya boza pe na mamno ebele au sala, mais Ozozwa quand même quelque temps pour na koya ko soutenir ta sœur, Master na ya Kati. Mais dit depuis. Ils ont raté au camarade ya poto non, il y a vraiment ya mo ya makasi wana Kinshasa. Merci vraiment Nathan Ozozwa. Ngana lo ba sous ko ba ngano te peut-être on s'inquiéter, de sœur la choix lobi le loke. Aotia madame na miniature yo moza da mon apoto ebike ko banga na ote so ka salia monoko que faut que porter plainte parce que hier en France déjà ça baby ça déjà tout na kimoyibi bakanga kanga na ba magasin de CCB ba mi José a betaye ba vérité a kokate atinda batbaka mi José do CCB ba da na mbila en fait anene lo côté oyo ko banga na mbila songo ndenga zana atakutu bana kozwa bana même na mbila kuna ezake problème alors voilà ngana ba merci vraiment bon. Bon, c'est pas na serre la chou n'engala lo babouye. Serre la chou. Yondo zana olobi ke ozo sepe la faut pas placer en retard parce que Karine a protégé à mon habienté. Mais serre la chou yona Karine est-ce que yo lo ba pela mamba protéger ba na vraiment. Moi on a liboso ornela a coli na foyer. En fait il ba tout ba na TikTok boyebi ba makambute moi na serre la chou ornela wana elongabe a coli na foyer. Ya mi balé Britney. Bon tout na ye akangata ala ta photo. Ya yena moi ne Britney na aza âge à 5 ans. Parce que moi na Britney le loza na 22 ans. Azaka na 3. Bon tout ne ala ta photo ya moi ne mi balé. Oh yozolo ba ke Karine ba boto la arrêta. Yo moi na no mi balé ta photo ya yona Britney. Dernièrement ya suka au mona moi no mi balé. Moi na wana azaka na si aka na ba 2 ans. Moi na le loza na 23 ans famille na ba kanga moi na parce que obimana yaya na lechi.
koloba te ke Karine abatelaka mwana bien te Karine abatela Karine a protégeaka mwana ye très bien moi no ami ça tout Chargine tata na ye muta bokolaka ye so omoni ana poto soki l'état azui responsable azui pena responsable ya mwana pesi pa papa c'est que maman aza shege aza nebi kote sono bandeni moi no ami ça tout Sergine na tata ne l'état a pesa responsabilité pas tata ne parce que yo osar irresponsable après yo koloba Karine ba boto la mwana Karine prévis wana malgré trésor afinga ko makwanza ni salité no so trésor afinga ko obanga ko kende parce que soko keyi kaka trésor on doit prévis wana akeko placer ye alors you peno so mutu okopesa Karine okoloba devant Karine mutu obiki so zanga maloba finga yo biso to yebi yo banda Facebook on est loko moko to na moral moto pesa devant la baronne hein on a loko moto pesa na mona ko na château rouge minus mine pola hein na mona ko na château rouge salité na mwana no tsaka ba filtre na mona otia mona ba choko mona koma ba tampo yo ko lo ba liboso la baronne yo on a mona oyo telemsa devant en état yo est-ce que yo boko li ata mona à part Trévis wana trésor azo finga yo azo ko kutu li papa mais on va dans la pour la Trévis so ka trésor a bengani yo neza na mbila trésor azwa mona ke ko placer on est loko Karine muto yo ke lo mawa pour no sasa yo pour no finga yo ayo kama pour no finga imbécile moko boy trésor a finga yo amunoko solo trésor a bolala na tata na yo hein tama kolomi sisa yo mi José beta yo ba toro koka to tinda ba bakata mi José yo ser la chuyo yo ko lo ba Karine muto yo ke lo ma poka Karine finga bana batute a finga bibala batute yo lieu pendant sa morale devant la baronne yo on a moral devant Karine que le bakeba boto la en état yo boko libana na yo moi no mi balé wana o mona na ta comme 23 ans o mona règle moi no mi balé o bimana yaya na leki histoire vraie ya bana 3 ba histoire wana yo ko lo ba Karine boyoka bolo ba Karine numba bino mo ba salité ozaka ko bina na libulu manzengeleti ozaka chedi na libulu manzengele yo imbécile Karine soka koko fingo to biso to finga yo kitoko salité moko lo misisa minu jaune na mona ko na château rouge oyo ko na mona Karine lai na boete mais Karine yo ya ka bisu imbécile moko boye merci beaucoup Kinshasa les paquebots d'Afrique bonsoir. Bonsoir Bakachou, bonsoir la famille, Batutu Bazanase, bonsoir Nabino. Premièrement, Bakali, Nangana Singoka, merci. Nzamba Pambolayo, vous allez vraiment béni. C'est ça là. Les 20 tirés, il faut les voir. Moni, celui qui engage des problèmes doit supporter les dégâts. Nikambo, faut comme appeler Tina Souka, Karine Ad, Lembate, Ad, Lembisamote Mate. Et puis Nangana Singa, Natania Mokondi. Tania, c'est Jonathan Massamba depuis Oliver. Nenga kana lobana yo, ba pel wana ozo mona wana, ozo yoka wana, ozo bazo benga wana ko yamba yango te, plus important te, zana souci ya ndeko na yo, zana souci ya mwana yo en état. Parce que lelo soki Karine azwaki problème to azaki souté, ba pel wana ba nga ba benga te. Ba nga ba bengo te, zala vraiment na souci ya ndeko na yo, zana souci ya mwana yo. Donc, Bakacholo Nangana Lobaka Yamwana Zala béni. Vous a déjà béni pour ça, moi, Nzambe Mambo Sala, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et puis, général, déjà, Mboka de lobby, donc, Tokenan Tinasuka. Donc, merci et bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Tachirel, bonsoir. Fais-moi la micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Noko Bakachou. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bon, ok. Nga vraiment naza vraie chinoise à Karine Mokonzi. Même la première fois que na mata na live na yo, mais ça fait mal, vraiment, ça fait très mal. Ya koyoka ba maman o bana bana o bana mabala kondima vraiment ba placer mwana ya moninga. Non, c'est vraiment compliqué. C'est bizarre. Vraiment l'intervention ya batu na et ça la passe. Merci. C'est qui faut bien la Karine hier
la nuit. On a essayé de parler un peu, mais comme vous êtes dans live, en tout cas, vous êtes Rolandango. Mais ça fait mal. Mais Zambo ya Sambela Kotika été. Moi, je suis combattante quand même. Donc, on prie au combat spirituel des mamans Olangi. Donc, on prie pour ça. Bango nyonso wana bakozala humilié. Déjà, baza humilié. Et humiliation au bango bakozwa ekoleka. Vraiment, merci beaucoup, papa. Continuez na yo bongo. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Maman Anna, bonsoir. Toyo Kayo, bonsoir. Bonsoir, papa Bakali. Nde ser na biso auto oluba na utulika alobi ti nyonso osala les aba grimace. Chantal Bola nyonso na osala. Chantal Bola yebi ki soki yo fungoli munoko. Haha, au mata miniature. Donc il faut comprendre pendant ils ont bon yebi makambo belé à M23. Donc so fungoli munoko donc ko beba donc 16 ko donc basculer. Yango osala loko la apesa au moins indire po yo banga ozonga sima. Yo zala ndengo zali juste ponga na mona yo ozaka ba pour Karine te ozape pour la vérité ozomone donc na ndenga ya yebeli Bakali depuis Kinshasa yo oza mukala Karine oza camarade ya Karine donc to kwa appuyer Karine tina suka donc obanga te tina suka et puis lo moko batu ba yebite biso toza na France omoni Karine ndenga za bongo bakoye ko placer mwana na ye te. Premièrement, Karine avant na poto, azala maman na ye na koko na ye. Eza difficile ba placer ye. Bakali soko yebi ata to senga nga bangunda. Oyebi soko oza na diblé. O uti Afrique oye oza na diblé. Soko oza na maman na papa no bazongi sakate bazongi sakate. Batu musu bakozonga na baona diblé mais mutu oyo aza na ba parents na ye bazongi sakaye na diblé te. Donc Karine ndenga za bongo quel que soit ba lobby nini et tant que maman na ya zalaka awa ba ko placer moi na te puis ba raison exacte ba placer moi na négligence na maltraitance. Donc les deux choses ou n'est pas Karine ezalate. Osali bien vraiment ndengo komi naître au komi mutu moko sai la non être lobe o sai la vérité ko sai la nzambi. Kobanga bango te na yoka sara to la pe kuna zo kwa kilo ba pik ye kuna aussi ba été nga sara to la po yo répondre ye fois que na ko zwa en charge na ya ke no tika na ngola kuna azwa en charge na ye wana ke no tika na ngola so ka andimi charge na ye bon to so ki ya zone bazon dinga ba boto la Karine arrêta Yesiko, yécoute, il fallait même pas se mettre dans ma problème. Au point, yécoute, n'est pas abandonné depuis. Yécoute, à la poto, à ma compte à ta prison. Donc, au bas, on a ôté ça, nani. Serre la chou. Serre la chou, puis, maman, n'a ça, c'est la drogue. Et ça, facile, t'es. Yo, mon bali, il y a vraiment, mon bali, il y a vraiment le logo, ça, ma kwanza, na katikati, ma kolo. Olala na papa na yo na nokono so ezaki ngambe na limwa na réseaux sociaux nga Bakali be na limwa na kanga ba continue so mais azaka kabuzoba bango so bakiba M23 no so bakimi po ba yebi ke so fu ngabe na yebi na ke Bakali yo ndo zawana no lobi nyonso te na yebi ke olingi na ote bitumba na bango olingi na oka ko préserver relation na ona na Karine et puis on lo makambo solo po evinde ngaza bongo aza irresponsable ozo okay quel que soit problème na moi si na yo na maman moi na yo faut soit charge ya moi na yo eza la loi ozo yoka ko banga te ba grimace à Chantal Bola so ameli ba diamba na ye. Merci maman toza baturusu merci beaucoup bonne soirée à toi maman. Merci papa ça musana yo merci ndeko Alice Popeto bonsoir Toyo Kayo. Bonsoir Bakali nga Martina Lubaka naza posa Kinshasa kitoko amata zonga susu alobi kitoko fort na sepe na ye a répéter lisusu baborde abeti na lele fort ora komina ba commentaire wana matika kazonga lisusu ye vraiment ayebi vraiment c'est la chou très bien. Merci Toza maman Charlène bonsoir. Oui bonsoir Bakachou. Bonsoir maman. Boni. Ça va très bien. Bon,
ngai eloko na yana loba kaka kobanga tata Chantal ndenge azo grimace yo ke bakalise ke ye yo pe kozwa plainte na yo omoni ba Chantal baza bato batanga te yo sikoyo ozokanela moto me mokili ezoyoka ngo maloba nyonso mabe Chantal soki azolobeza epana azolobela yo salaka resistement nango bombaka yango moins d'erreur mema na mbila bango bakanisa bango bato baza ba papier na ba sans papier ne bango nde baza likolo ya mibeko seke so oza na papier seke oza na nyonso ba Chantal bazosaleza mutema mabe elo musupe bakali pe nyonso eza yo oza muto tanga ndenge nini okesangana na bato batanga te omonde bakomisio omoni bisika bazomema yo muto tanga yo okesangana na bato batanga te bato bamesana na bakisi bato bamesana na mutema mabe wana ezaki mutema mabe wana oyo Chantal Bola azosala ya zaka na posaka babotola Karine mwana pona nini Karine asali bango nini eloko nini yango ye Sara tiki mwana ye wana kuna pake silise BBL wana kuna matie likolo ye azoyaka koloba est-ce que Sara pe aza mutu akoloba na nini na Raisa lokwa mutu akuti komela na nganda diamba bango baza pe bato baya olobela bato kobanga eloko mote biso nyonso toza na nsima na yo nga naza na États-Unis toza na nsima na yo kobanga te yo oza maître yo oza pour Karine te yo ozolobela pe mabe ya Karine mabe evi so evi aosala mabe bakondane evi te mpo evi nde nani ye nde mobali akekɔtaki mario wana nde mobali vraiment na kiti kobanga te toza na nsima na yo baede kozala to okomana kobanga eloko moko te Chantal agrimace yo te ata omona vérité mobwe bimisaka ndenge yo moko olobi ke ozwi délivrance bimisa akosala yo eloko moko te kimuyiba kenda yibaka yo yiba te yo ozwa mwasi ya mutu te osoki ndenge nini te kobanga eloko moko te. Vraiment merci beaucoup tonton, continue. Merci beaucoup, bonne soirée maman Charlène. Maman Merka, bonsoir. Bonsoir. Bakachou Bakalof Bakachou. Oui, que Bakachou, depuis le moment M23, on est trop jeune Bakachou. Bakachou Bakalof, on est trop jeune. Jusque-là, on est bien. On est kaka na naître. Jusque-là, on est kitoko. Et là, on a le baka ngwana. Bakachou Bakalof, on est jeune Bakachou. On est kitoko Bakalof. Bakachou Bakalof. Merci beaucoup, Berka. Allez, Maman Bene, bonsoir. Maman Bene, là, Maman Bénédicte. Yo yandoye à Bénédicte Mukanda. Bonsoir, Maman Bene, toujours Kayo. Oui, papa. Na mati, na live, d'ailleurs, na yebio depuis Barumbu. Merci. C'est là, donc, tu es bio, oza vraiment mutumalam. Alors, na eloko tali, na ebite, et oza vraiment gravé na mitema na biso parce que biso te bi ke dio na ona Karine de esimba. Bon no ba meka ki me ndo simba te ya yona Karine to se kara fort na banda. Donc et ça que moi passe de boza boza ki ko kabona menzambera lo rola ba makila ba tuer tout ana déjà à toi mo ki ba sende ba kabona me bo zongi kaka. Et c'est comme ça pour go zongi mais pour na dossier en tout cas to singa ka nzambe asunga Karine azala bien parce que na musala na bino o mutema mabe koti makasi. O sala vraiment keba. Parce que comme on a qu'elle ils a game internet qui na na ka bongo mais na ndiba comme okende na o et comme pela mutema mabe koti na kati. Donc ba kali koti kande kona ote sungaye batwala na mona ratendi wa finga Karine est-ce qu'on fait kana Sonia parce que depuis que moi si o azara makolo tonda ndezile chéri. Ko finga moi si makolo tonda makolomba donc madame madame vraiment bata bonita na confusion ils sont dit que Chantal Bola et na Karine match exact Karine est vrai chéri dans mon image bon basala qui n'a rien na nini o c'est bon la taka Adidas basala moi vidéo mo mais tane Karine abisaki Chantal Bola le roi chegi bota vidéo na bon mona donc match été bakachu que là fort. Merci beaucoup. Ah, yo bino da voisin, Tchela Maluku, voisin. Merci.
Allez, tous en Beloti, la Canadienne, bonsoir. Bonsoir, mon Bakali. Toujours, En tout cas, merci, excusez, merci pour la tout tapoter. Dès de continuer 1 million de vies, merci, 1 million de tapotage, pardon. Merci beaucoup pour la tapotage, Nabino, merci. Continuez, maman. Oui, non, Bakali, merci beaucoup pour le soutien. Non, Bakali, Banda Kalabiso, Banda Rolanda, Badio, Naona Karim, Tande, Banda Kosimba, Nana Ebio, Mutamayeli, Mandenge, Ozongeli Vérité, Boy, et va bien. Et l'homme, Sunangena Loba. Au moins, il va ser la chou, amutako bangi sauté, amutaba grimace, on est vraiment à moto et tumbagi lambati. Et l'autre, c'est loba, parce que yo ozaka na kati la vérité, nyonso oyo lobi, ezaka vérité oyo lobi, à part vérité, eza ne lo mususu oyo lobi ti. Na vaika na posa na finga mukie na Chantal. Yo ser la chou. Zela. Ngali na lelo mafinga te. Te na finga te na lo baga mukie na finga te na pe muta finga te na mama bana 6 na muta finga te. Na lo baga faire la chou. Omoni soki pezo za mutu. So za muponga na mona ko za makanisa banyama. Kwa mutu mo ifo bazo ba kichao na zamba ou bien na zo. Parce que so za mutu penda no lo baga so dizo za na bana. Wa mutu ko sala ba mambo yo sala ate o like sana ki mutema mabe na o tine longi na o tina kati na o zapenza bongo mutema mabe yo mona onde o zabongo bana na o ba o ko zwa no soin ya bana na o te mezolinga ko landela muninga o azwa ka soin ya mwana na epeye moko mama ndo zabongo zana libabe makasi fo lukelo ngia nzambe mwana oyo amona de ya bolumbu ya tata na ye ozana malédiction plus ezana ba fille ebele na internet to mona ba mibali na ba finga bango mais ezana fille moko te o mobala finga e koleka yo azati ngaku na cha malobana na chango mélodie ya téléphone na nga ya appel na téléphone na nga faire la chou au moni ozel lo mabe lokola tata non oloba ki o finga te tata no lo te go finga te s'il vous plaît awa moni biso awa moni toyeba osala moi la part des choses hein na pire esprit toyeba osala moi la part des choses awa mingi go finga nante s'il vous plaît moi analyse idée solution pour nga soutenir ma finga te vraiment en tout cas désolé boloba o eza vérité sinon matsabato eza boloba o eza vérité par rapport ya analyse o nga na osala nazo matsabato po ba finga te soki batunde ba finginga wana boye na réplique mais o eza live ya soutien pour na Karine par rapport ya situation o eza et pour la protection aussi à moi. Vous savez, toujours loba mais pas si oyo Karine azo vivre pour la moi naye, toujours compatir, toujours soutenir yé. Mais faut la moté ma malamu et faut la moté ma vous la parent responsable pour oyo kapé pas si wana. Comment mutobota obimisa mwana na mokili oboko la mwana na yo mais aux hommes qui battent bazo souhaiter bazo mwana no ba placer ko placer mwana na ba olo ba raison c'est lo bango que pour moi na zo éducation ya bien mais à un moment pourquoi toi mité ma béboué vraiment mwana wana botala ke na musika mwana wana bovanda na bo pasata journée mo bimate na mwana wana mais comment bolo ba ke mwana pour zo éducation ya bien neni boyebi ke mwana na éducation ya bien te bolala na été bolamka na été boviva na été mais pour faire ça il faut zamte mamabe bozo senga ba placer mwana ya muto moment où maman na ye azobokola ye très bien azo kenekelasi azo vivre dans ma condition ya bien mais bozo senga ba non niveau ya ki muté mamabe oh non bo excusez bo déborder niveau ki muté mamabe Bakashu, baby da venir à moi na wana, baingo ba empêcher le comment be étoile les à moi na wana. Oh ils a drac. Ungayo Bakashu. Dans Liboneta comprendre da étoile les na kati moi na wana, ani ko empêcher ngo. Ah, pour na ki mutema be bo nzambe na Karine na sala bino nini.
Bah, Congolais. Non, s'il vous plaît, à un moment, il faut tous appeler moi bien. Attends, ils ont game, en gros, bien sûr, mais la game. Vous appelez moi un peu gentil. Moi, dans un mois, mon qui a mis perfection, maman, na bango, libolenta. Ils ont nini. Ils ont offert na moi, nous, libolenta, tout le temps, offert na moi, na libolenta. Ah, non, non, non. Oh. Libolenta, tout ça, ma télé, là, moi, tout le monde est dans moi, ils m'ont fait na moi, nous, ma beauté. Là, mais maintenant, moi, tout le monde a monté, tout le monde a monté libolenta. Ils ont nini. Ah, princesse ça mérité maman bango, ça maman bango à l'aise, bazo à l'aise, ça mérité maman bango. Vous comprenez que moi dans une étoile, bon go empêcher, hein? Ah, mais non, Bakali, faut baser un peu moins gentil. Hein? Libolenta, hein? Comment ni na sommes mais la batu vraiment oh liboleta yo mo penza. Bah comment ni na sommes la batu. Bah gentité Bakali, ça ma passe. Moi on a mérité maman là bas, a mérité à na mère. Bah comprendre que mère, moi na une étoile. Bah on va pêcher ce étoile wana. Comprendre parce que si tu m'as pas dans liboleta nyonso moi na liba on nyonso arrêta. Moi ni liboleta hotel c'est là on arrêta. Moi ni liboleta hotel c'est on arrêta. Yebisanga moi ni liboleta hotel c'est on arrêta. Na cheko bana ko ya bana na basité bana na basi ba vimba na balia ba fuela la na tongo na cheko bango ti. Bakashu. Loba ba mayo ngai tuka ngala boy na makamu pardon. Ngatu pardon na boy. Mais non. Loba ba libolenta na yo. So ngobe ngo chibolenta. So ngobe ngo chi. So ngobe ngo ngati pardon épargner ngala boy na nga. Nga makila libata na boy makamu. Loba ba chibolenta na yo. Loba ba libolenta na yo kuna ngate pardon ngala sunka na analyse na boy makamu pardon. Na boy na ngai loba na yokuna dans les dangers ils avaient ma bien ça fait mal au monde arrêta d'abord akola non bien akola na affection maman na bango maman na ye akola bien encadré et puis bino bolinga ko ya ko bebisa eux za katsa ka mona na bo comprendre que moi na na étoile puis azana makambo sala comprendre parce que d'abord maman bango na ba reine oh du bonnet oh non ils sont maman solo groupe ba bolenta nyoso non Bakali pardon na benga na bolenta nyoso ba posa ba koisa sikoyo ba comprendre que moi na wana za fitir o za fitir reine la réseaux sociaux ba koisa sikoyo ma bolenta mama bochanga pile mama bolenta na ba cher la chou bango nyoso ba bolenta bango nyoso ma bolenta oh bochanga mutu moko te mama bolenta non ils ont bien té mama bolenta botika na biloko na bosala comprendre botika na mwana biso fana na kimia avant la mère na bango pas encadré azama bien encadré amela miliki chaque tongo comprendre ati mwana mo alia blo mobe ilala na tongo te amona maza bien encadré mona ke mwasi yo di bolenta yo bocha mwana binu moko bimseka mwana moboche na argeta kasi mabolenta bimseka mwana moko boche na argeta total na kasi Zela yango libolenta yango eza verbe pour no mono zo conjuguer yango na ba pluriel mabolenta libolenta déjà na singulier toche bango nyonso te pardon chérie makamuno yo moko pardon nga mabolenta mabolenta bubimisa mwana bino moko botie na areta boza posa bokoisaka mwana wana bokomprendre ke mwana aza na étoile mabolenta nzambe na ngai eza nini bokomprendre Karine na bongo aza d'abord mwasi étoile bokomprendre ke mwana pa botie aza na étoile so bolingi ko empêcher étoile ya mwana wana pourquoi mwana na mérite affection maman na bango aza mwana mkie makasi atakutwango asala bino nini bolingo koisa mama bango boluka nyonso po koisa mama bango bokoka na bino ka te mama bango altisi ko azo rigné kaka aye na poto s'imposer aye na sima s'imposer
bino boyete ba 30 ans ba 40 ans bozana le côté mais mère na bango ya s'imposer sur ba bolente bon pour ça sur beaucoup ça siko à partir à moi na beaucoup la libolenta bakali te chama bolenta bakali pardon sanga na oko kasuba mabolenta ote baba bolenta bolimbisanga yem bakali je te souhaite vraiment beaucoup de courage à toi et beaucoup de force. Ne te décourage pas. Il faut pas te décourager, ne suis pas tout ce qu'on est en train de commenter, tout ce qu'on est en train de dire pour toi. Sois fort pour Karine. Sois fort vraiment pour Karine. Elle a besoin de ça maintenant là que tu la soutiens. Ben, la Chine est partout. La Chine, t'as là. Il y a bateau monsieur le cas bisobo to linga Karine dans les vides. Obika dans les vides que bilobo inaye, mais bisos ko to comme linga. Mais moi c'est ngo asalini. Azala na nini to que de lingele na to curiosité sikoyo ya ko yina o bango bazo yina Karine et comme si biso sikoyo amoureuse ya Karine. Karine, oza mbali, toza mwasi. Toyebite. Courage à toi Bakali, vraiment courage à toi. Kitsangai, ma bolenta. Boyoka ba kombo na bino siko bo changer bo ali suba M23 te ma bolenta. Bakali kitsanga. Bakali. En tout cas, oyebi la bokilo ba kombo eza. Drakilo ozaki dewa na wapi ya kobenga kombo. Bonsoir papa Bakali. Bonsoir. Attendez, on prend d'abord monsieur David. Oui, bonsoir. Attends, non. Toyo kono ba kasi s'il vous plaît. Ngai na ekota la kaka grandeur na yo. On fait na ekota la grandeur na yo, débit na yo. N'a faire pour reconnaître yo débit na yo. Débit na yo pour comment à niveau comment aux agrand. Toki toza 3 amis. Donc otambola ensemble. Dès que ba mi no susu, ba otambola na ile mabe. Yo poni nzela malamu elaxi aux agrand. Merci. Lefane batu nyonso ozala na bango pembeni. Yo zaki na grand moko boye o adomine ki Congo. Okutani na ndeko na moko ya mwasi na odomine internet nzela moko na yo. Pala na ngina oloba nini? Amour oyo ezala amour vrai. Botambola elongo okobika. Bolingate ndeko moko boye o baza mama zela mutasi soroba. Bolinga ba boma bino ba sacrifier bino. Zalata mutu oyo to mwasi oyo apesa ki Yesu lipa to apesa ki lamba tomba noko betaye pour bazwa victoire. Ozade an étoile, ozaka na étoile po kombo na yo euti na kombo moko eza grand, ozape grand tilelo. Malgré oza la chinité, mais oza na ndeko no moko ya mwasi kombo na ye Karine ou akangi ndeti yo kanga. Bozala soudé, bolakisa bolingo vrai. Lokola nzamba la kisi banguna pene na yo. O balakisa ke baza ba camarade to baninga na yo. Bakwei. Boke liboso boza na ba ane bele liboso na bino bo dominer. Bo tika susu porte te bo fungola su porte ne bo fungolaka. Po yo sa mutabu. Loko ebo mayo eza bolingo. Omunike muninga moko aza faible tika na tombola ye. Yo ba obo mayo. O akwei la nanzela na yo. Kozala mwasi o akoma libanga Mungu ate na desert Sarah. O akomi libanga Mungu eso otala Sodome ti ya tali. Papa to mata pete. Tika zolo bate mama kuti alo ba bien. Nde ko zolo ba na oseka kombo na koma liboleta de lo seksangai. Donc bato baza batika libanga ya Mungu. Tamo baza libanga Mungu yo tala fini na yo. Kende liboso. Sunga ndeko na oyo pa sunga buke liboso. Basunga naka deja papa. Baba boleta bako kata. Kena la siri sate ya. Ano ba bien.
Ngana osika ba commentaire ne ba okoma. Comprendre? Donc ceci na ngaka yango wana ngana lingi teke batu oyo ba olinga échec na yo bazwa temps. Batu ba olinga échec pe ya ndekuno ya mwasi bazwa temps. Ngana lingi bino za toujours na top. Po bo banda makambo oyo po bo za na étoile ya makambo liboso na bango nyonso. Vous comprenez? Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Ndeko. Tous en femme d'affaires après tous pas maman prémisse. Tonton Bakali, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Ah, ngana zana nga chinoise depuis bomwana banda kala banda zana ena télévision na soutenir na nga ena eba na nga eti. Problème ngana linga ke na ebi ete na linga ka eka bongo. Na ki liboma ni na linga ke ka bongo. So problème na nga ezabwe ba mabolenta oyo. Ba bolasi. Basuki ba bolanani wana. Bangole so ba zape na ba mikuli so na tali bango boy na sangisi bango na mami. Bazo kokana te problème ango o bango balinga ba égorger mami wana ezala andeti nini tika ta ba pesa bango bali bolenta bango ni o mususu kuna li bolenta o kuna ma bolenta atiki na libala na ye kuna bikolo azongeli na TikTok po kaka a combattre kaka mami problème eza nini mwana mose bato bota mwana ya kitoko balingi kaka ba botola ye ba bolenta bako vanda na mabala na bango ngo tiso ya nini bazali kolo. Donc baza ba mabolenta ko banda lelo la Chine mobima to ebike ni bolenta moko azalaka kuna surtout aza munoko munene faso tele makala makambo mami so kaza ki atana musala so ki ka mami na problème aye non tala bango mikolo na koti na chambre na koti na biminga bime non bana basi bazana un modèle nini o etina niveau o bakomeli kari na zana li papo avion te o balukaka ba bomela ye asombi nini mwana mwasi wana. Oh non mais sérieux nga pena esala nga na yoka pasi siko na mutema siko bato ba pembe de ko beta mutu ndenge nini osala boende nini na yoka ka douleur na mona yende tindeko na mwasi façon parce que na linga ka vraiment Karine wana ya solo lokola ndeko nanga ozomona na yebi na nga ete na kutana na ete na linga ke ka bongo. Donc bali bolenta botika Karine botika mami République démocratique du Congo to linga ka ebiso nyonso o bolebi boyaza boye waza ndumba azaboye azona to lingi bongo. Donc bokanga bobanda kokanga minoko na bino parce que biso toza wana pona soutenir Karine toko dénoncer na biso te to vandi wana ba mabolenta bali bolenta bali soko na bango tout bazala kuna biso toza na équipe nationale. makambo eza somo de bino penza mitema ebanga bozwi décision comme ça M23 ba maboleta oui il faut bakoma bali boleta na ba maboleta yango ndi likambo na liboleta na maboleta noko bakali bonsoir maman boni namuna ka ngebu tonton de tonton no bakali Karina za nzambe Karina za nzambe za nzambe aza nzambe azanda kakuza ye pona lo bebele te Karina za nzambe ozi confirmation lelo zana la tana lineka pour na mona ba commentaire hôtel za concentrer dans live na oseka pona hôtel ba commentaire atabi comme ça dit boleta la pluriel eza médicament noko loba mama natala na commentaire obendi bo ba séparation monsieur ça la peu bien kala quelque jour boté makasi bota libundi noko des enfants en tout cas Karina za nzambe aza vraiment nzambe et puis bakila arrêté za makasi nanu batubeli te baotubela bakotubela nanu kutu te oyo eza ebandeli kitisanga noko de noko. Merci beaucoup. Merci papa butu malamu. Merci pareillement. Kitisanga yo. Tonton Bakali, bonsoir. Bonsoir. Nazo na requête moko pa mami. Est-ce que tu as ko sala ba mabolenta o live en anglais? Hein? T'as na sabola ka bango en anglais comme ça va comprendre tes confusion totale ba.
bama bolenta bali bolenta soki banini baera monoko lokola li bolenta tete kofinga te pardon kofinga awa te ozokomona bango li bolenta soki ma bolenta te yo lobaki kozala message na anglais non kosalela bango live en anglais mpe comprendre bango te awa kofinga te pesa ne message na anglais nde olobi opesa message na anglais. Okay, Ma Bolenta, y'all can go to hell. Can you guys leave mommy alone? Please, can you guys leave mommy alone, please? This is too much for someone. Okay? Please, I'm just sorry, please. Oh, seriously, anglais zalaka muke. Na anglais balobaka muke. Ngala lina loba bonsoir. Maman, Zelato Ndeko Ig Nzele, s'il vous plaît. Il y a Zahili Bosoto, que c'est leur ordre de votre bataille de Bosso. Ig Nzele, bonsoir. Bonsoir, Wakali. Toujours comme maman. La ngala zama angolika, na ngena remetsoka nilo kusali. Oza vraiment mutamuta. Oza muzaka bato na makanda bato ya mati. Oh, soto lande. Wakali banda obengana na bato ya kuna donc eza nango likambo otoke bokokomela tina baniveau wana kali penza likambo parent kosala po yo kotalika wana mwana eza mpe na bandeko ya basi omoni eloko wana kosali kapa nzambe na mapambo de bende nzambe bakali ari esimba bakali makasi to bakali aza motu moko aza penza lokwa Moïse penza abeti nzete akatisi alo akati bana ezala akatisi ngambu moko ya beti na salo mabe donc bakale eloko osali vraiment merci Merci beaucoup. Merci maman. Tozwa ndeko BBC Kitoko. Bonsoir ndeko BBC Kitoko. Akashu na matina tunaka noko pardon wa mobali kombwana ya libolenta na ayoka ngo déjà quelque part to ezaka inspiration noko pardon fongola ta micro expliquer biso libolenta oyo le premier en pluriel. Bon maman, premièrement libolenta eza comme moment spécial parce que pour na bato mabe ah ezalaka déjà Maman, libolenta na créé. Maman na créé yango, na talika ba papa bola yo po eloko kate banda jour wana na okoka kuta ta komata live te na to seka ka lelo pe na kokite lo muteme suki ekoli na ba mama bolenta o siko to sala ngondeni. C'est que mama bolenta ye pa kotika na ensemble wana evi alliance libolenta evata libolenta to sangisu bango nyonso siko sali mabolenta groupe mabolenta donc bazaka bata na matela kiyo bakashukisa na ngai na yeka na yo explication na e bato a n bonsoir mama. Omoni kombo wana na kamongo po parce que c'est un jour moko déjà efinga manango batu loka ba benga ba libolette ah na poto to benga ba espèce de libolette so ba benga ka espèce de libolette ah na Bruxelles yeba ki oza ba suka siko na comprendre te tonton de abakisi mais ba benga ba bolette ba espèce de libolette ba libolette surtout tonton wana o wana ye ba mazava suka na libolette donc elona nina lobaka merci na motema munene oza nango na comprendre pété sœur na biso mususu alinga ya ko manquer yo na sepene na réponse au PCA parce que la kisi que tu es un enfant bien éduqué, tu viens d'une famille respectueuse. Donc ça veut dire que au laki si ata mutu batongo ata soki mobali na kotala loba au mon yo répliqua qui na frère no mabe mais frère no a répondu tikaka batu nyonso ba mona oyo libolette bango moko bazo sala parce que yo opesi respect za réciproque na moni mwana moko pa leka ana raison auto finga mama moko mama social boy mama social na poto pour nini alobi ba mama bo mi pesa respect ba tu bo pesa so yo lingi na pesa respect yo peut remettre un respect tu vois donc na sepeli
kokota na association de diabète tozo comme na biso na 2026 motema na yo eza pembe makambo na eza ya pembe et puis na okomino numéro moko boye bakashu numéro wana il faut benga mama na bino ya Équateur ana association na XL Bakali ana association aza juriste benga ye au kendo ozwaka ba rendez-vous parce que quand on est dans l'association tu es plus protégé na makambo pour association ekolandela bato bazo salo harcèlement bato bazo menacer yo je sais que oyebi quand on dit une association aza mama bino ya Équateur ana 67 ans aza wana association na ye ezali il travaille même avec la France yo robenga ye orobeta pe na Google okomona ye OK. Okay, merci beaucoup maman. Obengiye bokozwa baka devoir Hollande na makamuno ya mikanda bakolande association wana bakolande na yango vraiment dans le privé nazo komelo numéro à maman obenga et maman na merci. Merci maman, bonne soirée, merci Ndeko. Bonsoir à tous. Bonsoir tonton Bakali. Karina kobenga ngote. Oui, tala raté mukala ya Karine ya makila. Tonton Bakali, en tout cas, ngai naye kaka na mataka na ba live non parce que naza vraiment ya Karine ya makila naza mona mboka et tout. Na mboka mtabimisa en fait. Sikoyo, non lina loba boy. Jusque là non kumisa ka la Chine. En tout cas la Chine na ebité fierté mo bo sala nga na ebité no mi yo ka bien moko boy. Omoni na ba live no so nga na mona na ba TikTok na biso. Ezala omona ta msumu nguna mo ba ya koti ya ina mafinga mais la Chine elle accepte na ke toza na monde entier. Karine aza ya mutu nyonso kande mo lobaka aza ya nzambe surtout mo ana solo biga aza ya nzambe tonton Bakali niveau do swa bango répétera ngo karabali bolenta na ba mabolenta soka balobi Karine aza ya nzambe et pas na bango ezobela tezo simba te Karine c'est l'enfant de Dieu en français na éviter mboka soko yo baxelaka en anglais donc Karine aza mwana nzambe kaka ndenge tozomona la Chine eza motivé mais la Chine lundi to continuer numéro ezoleka to benga esuka na maloba te to benga bato photo lakisa bango likambo photo kenango tina suka parce que boza ba mama boza basi na mibali na mina sali to bafinga bino na bandaku malgré ça mais boza ba mama comment bozo linga bolongola mama ya mwana oyo aza innocent abat na mokili oyo mwana na non akokisi ata 50 bozo luka bo éliminer maman na pour avoir quoi à la fin bénéfice na bino kozande nde la Chine comme ya bino en tout cas wana bomikosi parce que lelo so Karine ata so a décidé longa réseaux sociaux biso no sto longwe na to longwe pe TikTok pona pesa bino kanda so Karine a décidé longa réseaux sociaux biso no sto longwe TikTok to longwe to tikeli bino TikTok boliango bosana ngono so bolingi Karine oza nzambe continue comme ça tonton Bakali en tout cas kolinga kozalaka Bama bolenta tozo insister tonton Bakali merci le rôle longwa ki na groupe bama bolenta en tout cas combo est mérité tonton benga bonga bama bolenta combo est mérité tonton Bakachou reste comme ça en tout cas mboka merci pour na musala non na ebike ozo finga mapona biso ozo finga mapona Karine mais reste comme ça zala vraiment ma casse mama soki yote soki tonton Bakali te soki la Chine te banani ba robundela Karine Mokondi la baronne yé moroye mais moi soit l'équipe bango tout moi soit pesara bango passe numéro 1 bobo ya bokita bo samba banda lelo tina simakita nzambe na kibia ba Karine numéro 1 na suki nanga na tonton Bakachou coucou mama bonenta merci beaucoup Karine merci bonne soirée à toi noko nazongi parce que ndeko nanga benginga biba lookinga l'air na kitia wae. Ah, peut-être à l'obagi au bossa de l'omoro. Aux un message moro. Vite fait à noko pa noko la biso. Au fin d'année, pardon. To finoko au tout lenga na fingite noko. Bana yo to finga kate. Bana yo za loko ala baron bino ko finga te ko kota bakati te. Bana bino a éducation. Biso to finga te. Biso to pesa ka explication et loko ne loko meto finga te. Poto za pe bana nzambe biso finga te. Ngana lobaka noko na bosana ka eloko moko omoni noko mingi ba yaka ko finga la baron ba CV beba
jusqu'au rappeler kaka bato baye ba réseaux sociaux ba 2024 2025 tout ba mona bango ke baza propre na réputation devant Karine. Or que non. Et belé 100% ba ka rofinga la baronne baza ba CV et beba. Baza ba CV beba. En fait ba yaka bazi bo soto na bango ba lekisi liboso ya Karine ba lekisi liboso bango ba bendani na sima. Neti ka tozaka na Serre la chouka pardon. To finga to lo baka vérité. Serre la chou ozalaka lidobi ya ba saper ya Paris. Mutobo yango azate. Ozalaka lidobi ya ba saper ya Paris. Serre la chou ndenani. Serre la chou mo mobile ya likangu ya trésor. Po babala na te. Ba beta ka koko ye wana te to koma kuna te. On a l'hôpital, ça, bon, bref, Noko. Ok. Pardon, tout le sujet. Si Koyo, Noko na le baboy. Tout un sujet à soutien Karine. Soutien Karine, parce que tout ce qui est cas kuna te Noko, tout le bakaka. C'est-à-dire batika ko le baka. O Karine Ndumba, o Karine boypo bango moko ba na CV et Pola. O soki Karine na ko. Karine basi lo ba mingi mi ba lo ba te. C'est juste ça pour nous que tant que bayaka ba live faut baye ba ke batu pe bayebi bango bazali faut baye ba ke batu bayebi bango ya kati bazali baya baka baba ngate lokwa Karine yaka kota ne na kati te basala ndeti ba monele non batu bayebi ba réputation na bango Pola bazali. Vous comprenez? Bisous Noko, bonne soirée. La Serre la chou nous en est loco moko te lo ba devant la baronne. Physiquement pour lier ayo na bana o lier ayo po yo zali merci Kinshasa Itoko, merci beaucoup, bonne soirée à toi. Bonsoir merveille comment ça na musala bonsoir pona nini biso ba congolais to se maîtriser te muto abotela mwana bosangisi makila okende kosala biloko ya bongo epai na ye bongo mwana ana soki akoli amoni babiloko ya bongo papa asala boye mama asala pibia mama aloba boye afinga mama eske eza bien mpo ani kogarde te ketanke biso oyebi ke te so ezalaki sheri mo bosalaki kaka boye esili wana osala makambo oyo kosala me boza na mwana na kati mwana aza moke akokola amona mama na ye asambwe mpo na papa na ye eske eza normal biso ba congolais toza na maîtrise te pour ani dede na ngai aloba bakali yo ozalaki mutu moko ozalaki bien otangi chiki na yo osala chroniqueur na parti ba Congo na mona na kolanda o mingi nazali kolinga o mais obungisi makanisi yo moko okumisa mutu o boye non po ani ba journaliste te bakozala kwa mamilela te mamilela aza na complexe aza na complexe te me azaganyaka mbongo soki oza netre osala mosala na yo ese kobénéficie te eloko naloba yango wana mwa conseil ya mokele na asisaka yango me azalaka na mosala ta biso bayako toza nano 17 heures na kati ya boulot merci demain. Merci mingi Ndeko Shekina, bonsoir. Bonsoir, Noko Bakali. Toujours Kayo. Vraiment, félicitations, Noko Ndenge, Ozo Sungapena, Ndeko Nayo, Karine Gokos. Vraiment, félicitations. Mais il n'y a pas ce pays à Mawa pour la Nibiso Congolais de l'humanité. Nathalie live moko na moi na yo ki mawa. Faso ba sangeli Ndeko donc babotole mwana na yasali nini ye moko azwaka soin mwana na yebi nyonso tomonaka mwana aza bien propre siko bakobotola mwana mpona nini mafisi aza motema mabe vraiment mwana mobali wana aza motema mabe botika pe un moment donné botika pe moninga pe apema bino tu bosangeli moto moko abomela bino nani asala nini ya mabe vraiment na tolingani te toza mitema mabe ba congolais yango na bamboka mosusu tovandi balingaka biso te bana ba raison toa mitema mabe do live ya mo esalinga pasi moko nakosa te bamaboneta ba mitema mabe ba mitema mabe vraiment Noko Bakali Nzambe apambola yo vraiment abakiselo ebele o esili kozanga pena ndenge ozo soutenir ndeko na yo ya moi si vraiment na CPI makasi ko mater live na yo
Merci beaucoup, maman. Ndeko Louange, bonsoir. Bonsoir Bakashu, noko abana. Bonsoir. Noko, ngeloko na matelia wa noko ngana na États-Unis. Eloko na matelia noko premièrement nanu yo poza ya Nzambe, Karina za ya Nzambe. Donc, jour o ngana matakaka o na mona ki yo olonga likota ba M23 nazwa kimia moko na motema ya kosakana. En tout cas, obloquer nga na konti langa moya luka débloquer nga noko po kala mingi te Western fait solo la ngambu na opo pesi biso kimia moko osakana te. Ngai na mati kaka po na ya ko éclairci ba combo très bien. Donc mutuna mutu noko alobi mama bolenta mengana ye awa ba mu violeta bazali ba mapengolenta fo bazala ba mu violenta fo bazala ba mapengolenta ba mafilenta donc ba mu kuselenta fo bazala ba masoko makwanzalenta fo bazala donc bango mutu na mutu fo zwaka kombo la ye na ndenge la ye yango kaka na matele palo ba donc tokosangisa bango nyonso te ke o ba mabolenta non ba mu violenta fo bazala ba mapengolenta fo bazala donc yango kaka na matele kinoko langa débloquer nga na compte na nga luka nga pela do mutu na o depuis kini na njora. Donc la compte na nga luka fo débloquer nga noko Bakashu bisa to tapota kala nga liboma. Merci maman. OK. Merci. En tout cas bino tibo même ça. Au monde na ba kombo bo pesana. So na seki et comme problème. Na mo kangana bo se kata bino moko penza. Et Bakaloza dans les gens comme mututin, so seki un problème tin. Ah, faut seka. Faut seka pour contribuer la santé na yo. Eh, moto comme joli. Ça va comme ça. C'est tu moni bakali tu moni ça va zo finga yo wana. Ata mandef oyo. Mbali na sana ngoti. Comprendre? Là c'est ça mbali na mandefo. Oh vanda na butubu ya vana mona betu bwe. Asi mama ndefo. Ya ngomona la finga yo wana. Coupez torté. Alors moi aussi. Merci Drac, to clôturer na yo parce que to kata live. Vraiment. Bon, un message non paix ça. Ah, Seigneur. Nzambe na ngai. Dans ça na prière non oyo. Na senga na Nzambe alliance. Nzambe o a promettra ka, Nzambe o a réaliser ka. Ba besoin na biso to za na mposa à protéger Karine Mokonzi parce que c'est azam mutumo bu asunga vraiment pe azala wana pona ba tunyoso parce que moi na nature bo na ibina ngaite na tika po monité mais na sepela na ikaka on a sepela na ikaka parce que bien yana ba tubile bazala vraiment contre ye na mona ka ninga zalaka façon ya ko pesa ba conseil na ye façon sexa na ye donc ba blo moi mi ma on a live wana donc et ça la biso bien tara mboka mikilo mboka ba stress bilement belé donc ça apporte beaucoup de choses dans nos vies, ça apporte vraiment belé et on photo c'est kaka un peu si on a pesa sous ba conseil ba mabolenta s'il vous plaît ba mabolenta ça n'a pas été et où ça nous dingue boulot ba moi bien muki à cause pas même 5 ans boulot bo c'est loin bo tiens musika maman na yi mama bolenta surtout moi non qui libolenta mon homme qui libolenta ah viola mon homme qui libolenta mon viola libolenta dis-moi na wana moi na qui libolenta yo linga oriva za na bakali ozala na bakali mais apporter l'autre pas na ye c'est normal c'est éloigné na yo c'est normal c'est éloigné na yo parce que apporter l'autre côté s'il vous plaît tika mwana mbali au bakali da gagner yo abeta ko da depuis les premiers jours abetu yo olongo cha bina live na biso kokate to bara bina yo na live les mêmes jours to bara bina live mwana nani mwana makwanzata oza niveau Karine te makwanzata oza niveau Karine te makwanzata oza niveau na ete ke sala ke kalinga bilo kalinga kawana kokopone Karine nabo azana groupe asala Karine nabo azana ba famille lista Karine nabo azana libota ou apporta quelque chose mais makwanzata oza niveau Karine te makwanzata oluka nini moi no mota a tema niveau areta oza pour bibsa fitir areta makwanzata
Bakali, s'il vous plaît. Soki, Bakali. Osenga, yum to sana uzana media, ngana mediate, ngana lobana mama mediate. Senga ba bolenta, batika via Karine iza kimia. Batika via ba Karine iza kimia, s'il vous plaît, ma bolenta. Botika via Karine iza kimia. Libolenta, Evi libolenta, s'il vous plaît. Moi la moi mke, tikaye. Avana mama na ina ibiki oyo kanga Evi libolenta. Tika voilà maman là et ça bien pour la maman là et puis et sous maman n'a pas la bien à la classe déjà gâté et vie bolenta ça met fort yo quand maman n'a pas message oh so yo kingate na otini na ndoto pour naibika oyo quand mais so yo kingate ba na ndoto na yo et vie ibingate na yo na ndoto na yo na ndoto na coach na ndoto na on et puis vie na gagner le c'est na beta ou na betu pour ibinongati na piste d'un message bakalinga la pour ça le wana donc il y a vraiment donc force à toi Bakali, tu fais des bon boulot na bengo mkolo légende parce que beti mapengo libolenta mapengo donc légende. Merci beaucoup, félicitations, bonne soirée à toi, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. En tout cas, merci Nabino Kaka. Ah non, pour les Nzambe te. Mona Kanga Roseka, moi na segezate. Et comme on est na kombo liboleta, eza komba mutute o mona mbobakyo banda finga na live abate aba fini mutute. Bataki ka liboleta, on dit ma segezaye. Et puis ba conjuguer ngo bien, ba ke non na pluriel. Libolenta, chibolenta, mabolenta. Est-ce que na lobi na ngate comment on parle? Baki na osu na bakombo mususu, so na lobi ngo boyo oh ezanga. Na lobi na nga analyse kaka, pas de polémique. Pas de rando. Bobayo mo forcer rando sala na ngai, ozongati. Nga soutien ga Karine aza Nzambe. Ici. Nanga pesa message moko pour la bande de confrères, ba journaliste à Kinshasa, où ils vont passer message, où ils vont spéculer pour la distinguer première dame, Maman Denise. Est-ce qu'il y a un niveau ya Maman Denise? A koto mola loboko na ye pour agifler ministre. Ministre Sango Penani, moi na ya pasteur Coutinho. Est-ce que moi na ya pasteur Coutinho wana azana to tchalanka sur le plat âge azana moi na ya Maman Denise. Surtout longo na angle wana ozala moi na Maman Denise. Azana ministre et puis Maman Denise azana première dame ya RDC Mobimba. Azana bien instruite. Atangi ba kela sinaye. À sa femme, il y a générosité. À sa humanisme. Est-ce que la spéculation me bo créa kayango? Boye ba ko bom sapata yango te. Boko ko satama kamususu là ça peut passer. Mais que la première dame, la très distinguée première dame a giflé moi na pasteur Coutinho aza ministre wana ya jeunesse. Vous créez ma campagne bien té. C'est que bien peu journaliste na vous avez ma bolenta. C'est que vous avez ma bolenta. Maman Denise na niveau na ye. La très distinguée première dame, il y a RDC. Est-ce que vous assure? C'est que vous avez ma bolenta, bien peu journaliste na le côté opposition. Déjà un journaliste en opposition. Et ça a combo kaka, oh journaliste opposition. Mais aux autres journalistes opposition, aux autres journalistes en zala, aux autres couloir. Aux autres journalistes en zala, aux autres couloir.
Na niveau ya Maman Denise, abeta Grâce Coutinho, Mbata. Grâce Coutinho peut discuter dans la très distinguée première dame. C'est bien au moment où Sakana RDC Angoa. Quand ni Maman Denise attend ma classe na ebo. Pour Maman Denise attanga pena ma classe attanga na kisasa wana. Ma classe ya somo ya bien à l'école prestigieuse. Ba journaliste au conseil makambo wana bosa banga bolenta. To soutenir Karine, to protéger Henrietta et vise à la responsable. Ils ont pour l'intérêt à moi nanayo, l'obiso komikoko. Moi na wana peut-être un jour. Henrietta nda otanga na poto. Azon a dit ça pour le comme ministre. Imaginez ce que moi non lelo ya moi si ministre na RDC. Ils c'est mon ayo. Nga bakaleo mamso zaka non comment tu peux prendre même 1000 euros. Mais yo kuna mamso le ba 100 000 balles. Papa, tala musika. Bana na biso waza venir à lobby. Makaso tona ngolelo. Lobby toza na makaso te bana nde. Ba protéger biso. Bon ça va bien. Bonne soirée à tous. Tokutani lobby. Merci beaucoup. Salut, bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi votre humble servante Naël Rabino, toujours mamakambuya kitoko na lobango balobi soki ya malamu to sala nini to kopia ka mabe to sala nini to boakaka. Lelo mama B52 ayeli biso produit au bozali komona eza sur base ya carotte mais na repese bino ba ingrédients nyonso surtout auto tie na quantité eza déjà disponible la grande famille ezo sunga contre donc ezo ko clean ezo sokola ba kidney ezo sokola ba liver ezo permettre bonne circulation du sang ezo clarifier la vue momoni ndenge ngam na la manette boy ezaki so na longoli manette non, on a bien été. Non, on est pas brouillard. Mais si on a mélangé déjà 2 litres. Et comme il y a dans les lunettes, on a amélioration. Donc j'espère que avec le temps, le bango en guise des causes. Donc on a déjà témoignage. Il y a partager yango na bino bande konyo surtout o bozolanda biso. Likolo nango ezo stabiliser tension. Est-ce que vous me comprenez la grande famille de B52, la mignonne officielle? Biso a na kati B52 toye la kabiso et loko o ko apporter un plus na société, un plus na communauté, OK? Bandeko o ba melaka mingi ba énergie to booster na za fatigué. Kisi o bozomona ekosunga yo epeso nzoto makasi ozaka ko lalo la muki fatigué. Kisi oyo ekosunga yo nazo ebisa yango teke o pona ka sentiment ndeko meka yango nde balobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki bakisi nyonso zomela ona melaka bakisi okoma ekomela loka chronique okoma omela bakisi attention tango midi pourquoi essayez kisi oyo meka kisi oyo en bon entendeur salut en bon entendeur sali awa toyaka kopesa biso biloko oyo eza ya bio biloko ya bio nde kosala ke nzoto na yo pe ezalaka toujours donc ozano déjà so koli mais ozaka moite ozaka sembe voilà contactez-moi inbox si vous avez besoin de produit oyo tozoteka to na ba 2 litres nango to na 1 litre nango to na 500 ml nango soki vous avez besoin nango livraison ezali. Contactez-nous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.